Obande ko wanga na héritier pananga yo anoke voyage na héritier. Hein? Olinga nino dimne nga na tala yo na koko tala ote na teya yo na kibomoto na humanisme mais na comprendre te ozo continuer elo nini yango yo ozo permettre yo tanga kombo nanga olo baba n'importe quoi. Hein? Pona nini ngai soki na zaki na place na pesi bino ka guna longwe bozaka toujours wana pona otanga kombo nanga pona critiquer ngo critiquer nga na nini. Nalela yo. Nalela yo. Oh, nalela yo. Bozala na bolingo ya solo. Comme nana e fali. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Nalela yo. Oh, nalela yo. Oh, nalela yo. Je calcule. Comment tek TV, Yasiba Mutombo. Comment tek TV, Yasiba Mutombo. Il a yese na Congo. Tek mama, Yasiba Mutombo. Chers amis internautes, quand on est dans le baka, Moumou Nabino, servante Nabino Manik de John, avant de commencer, je remercie Nzambe parce que moral les a bien été. Je remercie Nzambe pour appeler ça absolument na bon monde. Moral les a bien été parce que Jésus sa manaki chassa, to vandika bolali bolamuki oba teki lopango, oba teki biso lopango. To kana concession absolument na monga fula. Lelo baza ko apprendre nga que non ba teki yango muta teki yango ayebani te. Mais pour commencer d'abord na ngai na loba na batu oyo bozo finga. Tant bozo finga bazo répondre binote bo bandi ko tchatcha ba makambu. Tant manike a réagir et comme yo manike boy azaka problématique manike ka lukaka makambu. Mais tant bazo finga ngai bozo réagir te bozo ba elo côté. So nga na solisi ken eza problème mutu te eza problème na ngai. Hein? Mish Matingo. Moi si à Kitoko Mich Matingo belle de belle. Hein? Babi maman Anto na restaurant de play chez Jancine Tela. Mon thème ya Jancine Tela na Antigigolo na Bruxelles wana. Ya na nga mira yo kito zala poser na tala makambo wana awa nde nezo kendele. Le pango za mbisa okaukate. Eloko na nga na lo ba piste je na biso ezali ba injure. Bango wana bazo finga ote mwana mke ko répondre te ote ko répondre ete metango bazo finga mwana mwasi oyo abenga kinjora koko oyo ya soki babenga kenani wa utaki na auta na benaka mwanga kuna na baluba na suka kuna alobi n'importe ko ngana zaki kisi ya babia ngana zaki boye oh ngai na njora tozala mwasi na mobali eza ba accusation très grave na répondant été na tiki mais nazo mona site moko boye na sungi bango na bakisel bango 2000 abonnés mais ba komi ko fungola munoko ko loba botala makana bino te na na bakisel bino 2000 abonnés bokomo fungola munoko ya ko loba muto aye na site no 2 semaines na bakisel 2000 abonnés il faut banga il faut pesa ke sali il faut pesa ke bana salut tango le il faut respecter hein. Il faut respecter parce que na site na problème non c'est banda base ya site na yo. Na olinga ko tanga kombo na ote mai. Parce que na omona ngo salité. Na omona opena salité. Hein? Na omona ngo salité. Po ni bolinga opesa batu makambo oyo bozana ngote. Hein? Obande ko wanga na héritier pananga yo anoke voyage na héritier. Hein? Olinga nino dimne nga na tala yo na koko tala ote na teya yo na kibomoto na humanisme mais na comprendre te ozo continuer elo nini yango yo ozo permettre yo tanga kombo nanga olo baba n'importe quoi. Hein? Pona nini ngai soki na zaki na place na pesi bino ka guna longwe bozaka toujours wana pona otanga kombo nanga pona critiquer ngo critiquer nga na nini. Hein? Yo muto sabuzaka na bana mikenga na ko landa yo te. Yo zola na mineur nga na ko landa yo te. Po papa na mineur wana na mama na mineur wana baba zoba. Bonga mwana nga so s'abuser na ina funda yo. Hein? Ozola na mineur. Mwana ala ta blé blanc kenda classe. O PC gloire ni gloire à internet. Beze ça la 2 jours. Et ça va n'importe quoi. Papa, et lo ronyo li luke lo msuso ngo diembelanga. Po batala yo tango titre Manique de John batali yo. Oh, bakanga mape na mutu bongo te. Non so mutu internet kay fatanga comme na Manique pas à succès. Hein? Pas à succès.
oyaki ana soutenir yo proposanga ba makambo nyonso obanda kopesa mbongo bien comme na katikati na moni opesa na mbongo bete eloko na baya yo na ndenge otanga batu oyo kutu batala marate boni bino boyeko na bakisela 2000 abonnés ya mukie na site na wana 2000 abonnés za ba abonnés ba 1 mois boyo kara soni te boyo kara soni petango sali kambo oyo ki pena nu soni otenda nu respect nanu oyo ka boyo ka soni oyo ka soni nanu oyo ka soni oye je t'ai donné un coup de pouce lelo comme ko pakpato sans visa problème no ezanini problème no ezanini poka batala ko ifotanga koma manike goreti luvwezo bo pekisa bango kwa Elizabeth Mayangi bolo bana bango nanu ko bolo ba peka makamba lokuta vis-à-vis na ngai eloko moko ya vrai bolo baka ezate eloko moko ya vrai bolo baka ezate kaka lokuta lobe oya osenga pardon ba pesa o video yo kansi lelo onga sona tikali voyage à Canada na okima fali te ezenga na ya na victime pour na intérêt na kene voyage so fallait on memanga parce que amoni keno na sala msana nga bien pas Zouzou ayebi Koko Dilaso ayebi 2019 na bayi nanga na répondre nanga batuté Matingu na bayi na répondre batuté mimish Matingu vraiment na bayi na répondre talaka mwati kitoko lokwa Matingu nga na fréquenta ba madame ba jolie mayala na fréquenta ba madame ta na otala ba goreti luvwezo ta na otala ba mame mili na Bruxelles wana ba madame ba mama ya mikolo o ba bengaka nga ba pesa nga ba conseil tant na otala Belisha mafolo na Amelia mulasi ba petit na nga yo ba pesa nga ba conseil ba baki manik dem na fuli ba to ebelo nga na yo kutana net nga na beti net 4 ans na net avec na obeta ka na gaz 4 ans na obeta na gaz toujours na gaz ya na nga sankara de kunta oyebi na obeta ka na gaz na poto na succès ko le cabino tout mais na koko na 105 ans bino bana mike bozo sale loko te boyaki oluka mabala boyaka na internet ko luka mabala bozwi pe mabala te banda bosali ka kindumba ya Thompson na fufu tango ngana zaki fia disque yo zalaka te mutu o kuna na Turquie zo souffrir na bana zo luka ndeni o 4 océans ya Turquie kombo na nga kana munoko Nadar Joker ayebi Jenny la Lion ayebi donc nazo comprendre bino te donc bino po batala bino faut ka botanga kombo na nga please please bo pe misana mutuko bo pe misana mutuko bo ndenge botanga kombo na ngai batanga pe kombo na bino ndenge wana batu mususu kutu ba senga ka batanga kombo na bango menga pena na bi please Mayangi bo pekisa bango koma mbuta bo pekisa bango na sala na Congo check na lobela makambu nanga so na rando nanga na sisango ngam ata na guerre na sisango ngam général etumba na yebi ndeko na yebi ko bunda la bouche autorisée ayebi likofi na bomba na Mkongo mais mutu po atala mana net fa kaka miniature ya manike ache kombo ya manike nda talami metango to bozo cha yango pe bozo zwa pe ba mbongo bozo zwa pe ba vie bo respecter nanu pe mutu yango oyo azo sala bino bozala parce que ngam na osala bino bozala boyebi yango ngam na osala bino bozala ngai nde na osala bino bozala po soki otie miniature na nga to tie kombo na nga te okotala mate okotala mate ya na nga Yvette motema ya Zamaleki bakotala mate mais ba pesa ne muto yazo sala bango bazo tala ma au moins pona nga ba pesa nga respect po botala makapo na ngai botala makapo na ngai bo sala ta une semaine na ba site na mne botanga kombo na ngai te botala mate bozo kene lokota ba mibala pa nde bozo kene ya kofesha bosa banda na ye internet mutasali mariage azate apana na boduka na edi badiata nana boduka ko finga ke mukolo ka ye mutasali mariage bino nyonso ba wela fali mutu abali azate soko zo mona bana basi bazolinga kolakisa bandako na bango na batata na bango te na mama na bango te balinga ka kolakisa esika ba uta te
Na ba o bazo linga baso sanga na posa so sanga binote. Na posa so sa binote. So na so si kene ya problème nanga. Boss nanga si bu muto momona muluba ya pembe ya mulaya zaki wana. Il était content. Hein? Mimish Matingwa zaki content. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi? Et là on nino lingi papa. Hein? Moutadi eli abakseli 2000 et quelques abonnés, il faut bangaye. Il faut bangaye. Est-ce que ngana sina sano émission fele? Émission nyo sona sala no futa nga mbongo nanga. Ponga ya vana na kiti fo mbongo. Sans mbongo na ofanda te. Hein? En tout cas moi vraiment je calcule hein. Moi vraiment je calcule. Nyo sona sala je calcule. Oh et ça je calcule. Mais titi ma ebi je calcule. Hein, je calcule vraiment. Et ça l'a raté? Et ça l'a raté? Hein? Brigitte Savané, maman na chancelle. Tant que tu as le lobby, tu as confort. Hein? Goretti l'ouvre au confort. Maman Anto. Hein? Iseka. Na Pamares Wana. Rachel na Pamares. Parfumerie à solo. Na Bandal. Et ça, pas na bango. Hein? Anne-Marie Bonga. Madame. Hein? Et le konini boye. O va ino ka bozu micro no komo finganga. Eh. Mutabakse lo 2000 abonnés lo bango pena o loba yango. Eh? TV Zali radio te, TV Zambonda te. Papa. Vous calmez no muta uta Fred ici oyene lote. Oyeli ka koma maniket kala na kshasa. Ngana voyager na ngai tene bo finga ngana voyager te me kaka ngai nde boyela kombo na nga. Hein? Après tant que vanda wana faire gagner la merveille. Hein? Motema ya petit. Hein? Irène bon petit. Motema ya faire gagner la merveille. Fego. Bo pekisa bangoko. Ngana zawana pona okumisa fali na ko sala promotion ya mwana na ngai ya mini single na je calcule. Chéri motema nanga yonde nzamba pesanga na lela yo très fort. Give it to me, give it to me. Mama motema nanga yonde nzamba pesanga na lela yo très fort. Give it to me, give it to me. Na lela yo. Nalela yo. Nalela yo. Oh, nalela yo. Bozala na bolingo ya solo. Comme nana e fali. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Nalela yo. Oh, nalela yo. Oh, nalela yo. Je calcule. Je calcule. Moi, je calcule. Mathieu Bichérera, moi, je calcule. Moi, vraiment, je calcule. Hein? Chevalier, Bantou, laisse-moi t'aimer. Bébé nanga motema yonde na lingaka. Laisse-moi t'aimer. Chérie nanga motema yonde na lovaka. Viekano, c'est un Zaïrois Crisco, Louvoisier. Teme, metiti mateme, anando nganangai. Botika ngai na sala musala na ngane na lingela o sala ngo. Nde na linga o sala ngo na esengo nyonso. Christine Madimbu wa kwetu. Hein? Ah, papa. Iyo na minere na yo botika komona nga minere wana so ezaki neti nga nde ozade na kasho. To ezaki neti nga nde ozade na kasho. Mais au fundi na monte o wa mso fundi nga monte ke na bimi na uti parquet mais na bimi nga yo so na sala émission na bandeli so sali nzanza bandal mutakala ya bandal yo Louise linzanza bandal mutakala ya bandal bandela esuko funda na obima kaka banda tongo tisi ko na zaki na parquet na nga yo na libana sala émission Boluka mibali na bino.
Boluka mibali na bino oyo kobenga nyonso yo lingi botika ko déranger ka mibali ya batu alali na mwasi na kaka kobenga ye na WhatsApp mibali bakomi condamné ya kotiaka kaka vibraire po madame azawa luka mobali na yo azala mwana muke azala mukolo me azaya yo azala bebe azala nde ya yo botika ko déranger ba couple ya batu ba briseuse de couple Louise nazo luka penza kombo ya tata ya mwana wana okupesa ye tata mwana za ya yete basalisa mwana na test ADN aza nango ya tata wana tata ya mwana soko zotanga kombo na ngai mwasi o Louise mwana ana za ya yote nazo luka penza kona kombo ya mukolo mubali mobali zo mobali ataza mwana mukeme azala ya yo ya pasi pe na bisengo azala ya yo bolingi kaka ko déranger ba couple ya batu mibali ya batu bazola la pongite bachela bino ba air yo somona yo mwasi mobali atie onga na kitoko mobali acheli yo air na mona keka na 20h 23h ya et bon so likambo ekweli yo na 0h osani ya choisi matata motema ya la gabonaise motema ya la gabonaise na lela bino fort tozana la marraine tozana la marraine na bandal pona briefing papa tika otanga kombo na ngai boluka kombo mususu bopemisa nanu po botala mana bino te ata na pekisi bino botanga ka ponga nde la reine de l'internet et puis de luka mobali na yo luka ya yo luka ya yo luka ya yo potang bachela yo air et bon mukoli kambo ezona 1h du matin aotia vibraire aobima te madame azawana ngai tina nde na komi boye na tikala kozwa mobali ya mutu te bachela nga air pona oya tina ndaku na yo. Merci beaucoup à tout le monde, je vous aime beaucoup. Tokos Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese Na Congo Tek Tek Mama Yasiba Mutombo